côté na biso batata ba l'autre mardi analyste spirituel ndenge to bakata monyoso ba émission des analyses spirituelles ezali ba émission oyo epesaka biso mayele ya koyeba posa ya nzambe ezali nini tosala oyo nzambe alingi po ete nzambe asepelisa biso batata bamama ndenge tolobaka émission des analyses spirituelles epesameli motu nyonso te oyo nyonso azali na matoi ya bonzambe te azali na difficulté à comprendre l'émission de biso. La fois passée, tout ça là qui est émission qui défilé ezali mabina te. Tout ça li ba recherche peu approfondie. Toluki toye ba papa baloba nini na oyo etali défilé ezali mabina ou bien ezali mabina te. Est-ce que défilé to mabina epekisama na lingomba ou bien epekisama te? Réponse ya ba recherche na biso oyo ezali mabina ba papa. Tolanda yango kala mingi te po toyeba ete maye biso tolobaka na kati ya émission des analyses spirituelles ezalaka makambo oyo biso toyebaka te ezali makambo oyo bapapa baloba yango tolobaka émission des analyses spirituelles tosalaka yango na baparamètre misato paramètre ya liboso ezalaka banzembo na biso ya mibale baloba ya bapapa e ya misato nde ezalaka mibeko oyo lingomba ekanga mpona le fonctionnement ya œuvre salvatrice ya papa Samuel batata ba mama ofungola matoi na bino ya bonzambe po boyoka message oyo papa apesi biso na tina ya biso bato kodefilaka oyo transforme depuis na kati ya ngomba tokomisi ya momadina tolanda mpe baimage oyo tokotiela bino po bocomprendre ke maye tozali komema na kati ya lingomba ezali oyo bato balakisa maye tozali komema na kati ya lingomba ezali maye biso tozali kozwa yango na libanda tozali kokotisa yango mpona kobebisa eve salvatrice ya papa Samuel pamba te toyebi ete lingomba oyo yango ezali lingomba ya suka batata bamama pour ne pas monopoliser la parole bozala branché connecté bolanda ba émission de l'église spirituelle et bolanda message ya papa oyo ezali kopesa biso badirective ndenge nini tokoki kose comporter na oyo etali défilé ezali mabina te mabina mpe ezali défilé te mais biso totransforme yango ekomi juke et entre temps tokomi kokomisa yango malembe mabina régie très rapidement balancer biso d'abord message ya papa Kenita oyo ezali kolobela na ntina ya bakoko na biso bamoni mpasi mpona lingumba oyo bayibaki malamu ete biso tokobinaka te soko baye na mbuka balingi bakanga bakimbangisi bazala kosala bango ndenge nini bakobenga mokonzi na mbuka aleyaka benga bato na nyonso to baya ntango bato ya mbuka nyonso baye bavwandi ale bakamati masanga ya mbila babengi ale mama ya komela te nakomelaka te wani nomelaka te ate namelaka na ngai te kenda pembeni bapesi oyo ameli kenda kuna ale basilisi bao nyonso bameli te sika te bakoloba likambo te bakochila bon sikawa bobeta mbunda bakeokamata mbunda babandi kubeta mbunda ale botela mobobina te ngana kubinaka te pani no kubinaka te omeli masanga te obini te pana nini ate mutima na ngai ilingi boy tango basilisi mboka ekabane biteni misatu emibale pardon bada tango wana balubi bao yonso babinaka te bazali bakimbangise bazali banani ebiso ali banani tobina ebie mokolo mayenga na kimbanseke na lingi ne batu bayibete solo biso tokumi ndenge mususu na tina nini na oki bakonji mingi balubi ete tango tubalingi kotinda batu awa na wenze malamu nde obina biso bina kate kasi baya kutala biso tuzali kubina balubi ete bango bazali lukuta kuna tango bakosala kansinza ale bango bakubina kana bango sika mpani baboyi kubina yango wana nde bazali kosala mpasi na bana na biso oro kesoko tokanga mina mubeko wana bokuku kuteka na wenze pamba ti bayibi malamu nde tokubina kate kasi soko bazali kuforce bino nde bobina wana nini bamona kabisa kutuzala kana nsinza ni biso kubinaka
yango na balobi na ngai ete solo soko tomoni babine abe cette fois-ci ba mama banso soko babengi tokokenda kuyamba mokonzi il faut bobine soko bobini te abe bakukanga bino mpona nini bo désobéir na ntinza bino mokobina kana bino esikatika wana zika na batu bolingo kobina te tondi makubina donc mokolo mayenga bokomona batu mingi bakoya kutala kuna soko bazwi vraiment ozalo kubina abe ba mama we balaxi mosape bakanga bino bondi makaya boka ndo kubina baba te ezali mobeko na kati na nguma na biso president alumi ebie batu malamu de babina kasi lukula bakibangisa bango babina kana bango te kasi balubi te bango bakubina ka bango tokomona ka soko tokena ntinta bango bazalo kubina yangwana esika wana malamu de tozwa mayele ne vraiment mokolo mayenga natala dirigeant ndenge bokoleka défilé ngana lingi bino bozali mingi malamu de ndakisape ebi manda pai na bino pate bayiba ne solo bakibangisa babina kate soko boyote ne bana ne biso bokomona pasi sikawa batu mingi bakoyaka na ndako na ngai papa tena binite bakamaki nga meza bokulu bakate hoteli babotili yo mesa yo tekate pamba te obinite sikatika bapesi bango mobeko tika bakimbangisa pamba te babina kate balobi jamais bango bakubinaka ndo tokena kutala bango esika bakusala ntinza na mokolo mayenga donc première démonstration ekozala mokolo mayenga bakutala bino kona kimbanseke alors soko bobini bien vraiment bana na biso bakutaka na mwete boka kukufu pamba te bakutika bino te bobini te ale bakangi yo pamba te ozali désobéir na l'état or que ngana lingi te pamba te bayi maramu bisi tukubina kate tokani na ndenge na batu oyo tozali na batata bamama bandeko balandi ya biso toujours ndenge tolobaka analyste spirituel qui lobela autrement dit tongai toloba boye na oyo etali makambo oyo ya mabe tozali kokotisa na kati ya lingomba batata bamama lingomba oyo toyebeli yango na logique spirituelle oyo bapapa bateyaki biso toyebeli yango na makambo oyo biso tozali komona ya sika te na kati ya lingomba biso tozali baanalyste spirituel oyo tozali komona yango mpe tozali koloba po epesa biso nyonso mayele na biso baye tozali kosala makambo oyo de manière inconscient tozwa mayele e na oyo mpe tozali komona makambo oyo tozali koloba eloko te toluka mpe ndenge nini ya kointerpele conscience na biso po ete biso banso totelema na nzela ya solo lingomba oyo tokokisi deja 100 ans bapapa bateyi biso ebele e papa Simon Kimbangu kianganya azali kote ya biso kino lelo papa Simon Kimbangu akotikala anoke jamais koya kobeta biso fimbo po to changer oyo bapapa balobaka oyo bapapa baloba oyo papa azali koloba yango wana etikali ndenge wana oyo akosalela yango asaleli yango mokolo ya suka nde papa Simon Kimbangu kianganya kotuna yo oyo nalobaka oyokaka oyo oyokaka te mais biso tozali bana to basali na kati ya elanga tata Simon Kimbangu tozali obligé ya koveiller na suivi ya makambo oyo bapapa bateyaki biso tolandela yango ndenge bapapa bapeselaki biso enseignement biso baye tozali banganga nzambe ba chef de mouvement association per service tolanda est-ce que tozali kosalela yango ndenge bapapa bapesaki biso ou bien ndenge bapapa bapesaki biso te botala na bokebi nyonso bofongola matoi na bino ya bonzambe pe bofongola miso ya bonzambe pona bolanda makambo oyo biso to détecter na ba recherche na biso oyo déjà esi ekota na lingomba banda kala et lelo diable akomi kozwa possession ya kodirige biso na kati na lingomba diable akomi kozwa possession ya koassume ba responsabilité ebele na kati ya lingomba et ba poste ebele ya kinganga nzambe oyo pe ezali kozwa ba décision ya ba makambo ezali pona ko faciliter ba œuvre ya diable
na kati ya lingomba. Yango tolobi bana ya tata Simon Kimbangu tozala mayele oyo tokotisaki na lingomba tolongola oyo bapapa batikelaki biso tosalela yango. Et baye nyonso tozali na ba mouvement association pe service to veiller na bizaleli na biso tozala manipulete na bizaleli ya satana oyo ezali ko régner na kati ya lingomba oyo ezali lisusu ya kobomba te oyo ezali lisusu ya kobomba te. Liboso ezalaka bambuta tango bazali kotambusa lingomba e baye bazali na mayele ya mabe babana kotambusa lingomba basi balongola lingomba na maboko ya papa Fumwa Mbanza. Na sima biso bandimi toye kozala surpris bambuta baza koyebisa biso toye pona kozongisela yo tata Simoki ya tata Fumwa Mbanza lingomba na yo. Tango bazwaka lingomba biso tozalaka mais tomonaka te ke bambuta basi bazwa lingomba kala. Mais tozalaki kaka surpris ya komona ke tango baye kozongisa lingomba nde tobandi kokamwa. Or lingomba ezalaka deja na maboko ya bambuta mais papa Fumwa Mbanza azalaki wana bapapa bazalaki wana lelo bapapa na biso oyo tozali na bango bazalaka wana mais lingomba deja ezalaka récupéré epai ya bambuta. C'est-à-dire ezalaki récupéré na boete ezalaki récupéré par rapport ya système et ya fonctionnement ezalaki récupéré par rapport ya ndenge oyo bango babandaki kotambwisela yango. Lelo oyo biso ba analyste spirituel toye ko constater nini na ba chef de mouvement baza na complice na makambo oyo ya dévalorisation ya œuvre ya papa Simon Kimbangu. Parce que soki otali yango na banganga nzambe baza na complicité ya makasi na likambo oyo ya dévalorisation ya œuvre ya papa Simon Kimbangu. Mais na biso pe bandimi tozali na complicité ya makasi na tina ya likambo oyo ya kobebisa lokumu ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Le diable, le Satan akotaki déjà ndenge ba papa balobaki akotaki mais abandaki ko evre nanu na ndenge ya kobatama. Mais cette fois-ci le diable a eu possession ya ba poste belé ya minene na kati na lingomba, a eu possession ya kokota même na kati ya makila ya ba papa pona ko distraire bango, a eu possession ya kokota même na kati na biso bandimi ya tata Simon Kimbangu oyo toteyamaki oyo tozalaki formé na ndenge ya malamu. Lelo tokomi komona yango na miso ya kofungwama ete misala ya monguna satana ezali lisusu ya kobatama te ndenge abandaki kosala yango liboso. E misala ya diable ekomi ya kimona meso pona koprouve biso bana ya tata Simon Kimbangu ete voilà biso ba diable tosi kozwa possession ya bokonzi ya lingomba nde tozali kotambwisa bino na lolenge oyo biso tolingi. Parce que batata ba maman soki réellement mingi kati na biso tozalaki na posa ya changement ya makasi na kati ya lingomba, ya changement ya makasi na kati na babomo spirituel na biso, nde lingomba lelo tozali komona lisusu pasi oyo tozali komona te ya koteyana. Parce que bapapa bateyi biso 100 ans na 100 ans oyo bateyi biso na kotala na miso ya bonzambe boye tozali komona changement te. Pamba te biso bandimi kino lelo tozali na misala ya mabe na vie privée na biso, tozali nano ko détruire nzoto na biso na bikobo na kiboyibi na makambo ebele. Et cette fois-ci tosisi ko détruire banzoto na biso na misala ya mabe, tokoti sikoyo pona destruction totale ya lingomba. Yango komona tangu bana ya koreki baza ko défiler, baza ko bina, bakonzi ya koreki bazali wana, bazali pe komona mais bazolobelo côté parce que baza complice na makambo oyo monguna azali na posa ya ko détruire lingomba ya tata Simon Kimbangu. Tango bandeko na biso ya scout bazali ko défiler, bazali ko bina,
bakonzi ya scout bazali komona bazali koloba eloko te. Pourquoi? Parce que bazali na complicité na monguna na diable pona ko détruire œuvre ya papa Simon Kimbangu. Etango bandeko na biso ya fliki bazali kokotsa ba avarese ba bilamba ya ndenge na ndenge ba makambu ya ndenge na ndenge ba makambu oyo esale makakutu epa ya ba païen tokomi kokotsa yango na lingomba bakonzi ya fliki tango bazali komona mais bazali koloba eloko te bazali pe kosala eloko te. Soki bazali koloba ou bien soki bazali kosala il faut tomona changement na kati ya ba mouvement wana nyonso ete bana ya koreki babinaka lisusu te, ba flûtiste pe babinaka lisusu te, et ba musicien pe babinaka lisusu te, ba scout pe babinaka lisusu te, même ba surveillant pe babinaka lisusu te. Biloko wana yango ekolakisa biso ete bakonzi bazali na complicité te parce que bango bazali côté. Lokola bandeko na biso ya faki bazali côté te, ba musicien oyo bazali na bizaleli oyo. Lokola bandeko na biso ya ba flûtiste bazali côté te, ba flûtiste oyo bazali na bizaleli oyo. Lokola bandeko na biso ya ba scout bazali côté te, ba scout oyo bazali na bizaleli oyo. Elakisi ete bato wana bazali na complicité pona ko détruire œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Yango tozali kosenga na bana ya bilembo. Biso tozali banaliste spirituel, tozali ko détecter misala ya mabe ebele déjà ici elonami na kati na lingomba. Et yona ngai soki biso tolobaka ezali parce que tomonaka et puis Nzambe apesi biso courage na grâce ya komona pe koloba. Ezali kaka po ete yozwa mayele. Esika bizaleli ya bo ezali kotia likolo te. Esika misala ya bo ezali kotia likolo te. Pe esika makambu ya soloka ezali na kati na lingomba kima kende musika zala musika na yango po ete mokolo tata Simon Kimbangu akokata likambo yo na ngai tobikisama. Voilà batata ba mama quelques images oyo ezali kolakisa ete makambu oyo ezali interdit na kati ya lingomba na biso. Toko balancele bino ba image oyo ezali ko confirmer maloba ya ba papa pe banzembo na biso oyo ezali kopamela bizaleli oyo juste po boyeba ete tosi toteyamaki et tozali kozela application ya ba makambo oyo ba papa bateyaki biso po ete 4e génération oyo biso na yo tokoti ezala 4e génération ya ba aventure te. 4e génération oyo ngana yo tokoti ezala 4e génération ya immaturité spirituelle te kasi ezala 4e génération ya connaissance spirituelle par rapport ya enseignement oyo ba papa bateyaki biso. Bizaleli oyo ya kobina na kati na lingomba, bizaleli oyo ya basigne ya mabe oyo tozali ko constater na kati na lingomba, tobandi yango na ebandeli ya 4e génération. Batata ba maman potokoma no fusque na 10 ans 20 ans ya 4e génération lingomba na biso tokokoma nango wapi. Tobatela kondima na biso maloba ya tata Simon Kimbangu kiangani mwana ya tata Simon Kimbangu tala esika ozali kotia likolo na yo, tala esika ozali kosangana na batu, makambo tozali kosolola, makambo tozali koloba, eske ezali komema changement na kati na lingomba. Biso tozali se bobele kobeta kelelo, toyebi ete tolingami te, toyebi ete kobundisama ezali, kasi toyebi ete elonga ya bana tata Simon Kimbangu ezali parce que bitumba oyo tozali nango na kati na lingomba ezali kaka bitumba ya kokabola mabe na malamu. Bana ya Nzambe basala misala oyo kolongisa lingomba oyo kolongisa kombo ya tata Simon Kimbangu, et puis bana ya satana pe bazali kosala musala na bango ya ko dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Nde tozali koloba tokolemba te kobeta kelelo na nyonso oyo biso ba analyste spirituel tokomona yango ete ezali kolongo bana te par rapport ya enseignement oyo ba papa bapesaki biso. Bokozwa yango toujours na ba chaîne na biso ndakisa Africa 21 TV esika totiaka ba réflexion spirituelle na biso. Ndenge tolobi nous sommes implantés partout, tokotika lisusu eloko te, tozali implanté œuvre nyonso ya mabe tokozwa yango bokomona yango. Makambo nyonso ya mabe oyo bato bazali kosala na kati na lingomba toza ko rassurer bino ke bokozala décidé bokomona yango na Africa 21 TV. Pourquoi les spectateurs tokosala commentaire mingi te parce que maloba ya papa déjà eleki
tolandi yango tolandi pe ba image oyo to illustrer pona kolakisa bino ba différentes sortes ya mabina oyo tokotisi na kati na lingomba sous prétexte ya koloba ke yango ezali duke ou bien yango ezali défilé nzokande ezali mabina na kati na lingomba na biso epekisani et tozali na quatrième génération ezali ete biso bana ya papa Simon Kimbangu il faut tomema transformation na vie spirituelle na biso na vie quotidienne na biso et puis transformation wana il faut salema na fonctionnement na système ya fonctionnement na kati na lingomba tozala lokola bato mosusu te baza koloba mabina nyonso euta na lola te parce que Satan pe azali na mabina na ye et biso bana na nzambe bana ya tata Simon Kimbangu tozali na forme ya défilé oyo esalaka différence na mabina yango tolobi maloba ya papa déjà elakisi biso soki ozali na matoi ya bonzambe luka o comprendre ba image pe oyo topesi wana je crois que mingi kati na bino bolandi yango pe boyoki yango bo comprendre esika nini makanisi na biso ezali kokende nini tokoloba ndenge touti koloba quatrième génération ezali génération oyo biso bakimbangiste il faut tolakisa impact ya idéologie ya makambo oyo bapapa bateyaki biso c'est-à-dire mibeko bolingo mpe misala to matérialiser yango mibeko ezala vrai mibeko oyo ezali kodéfendre bavaleur na biso bakimbangiste bolingo mpe ezala vrai bolingo oyo ezali kolakisa ya solo ete entre biso na biso tolingani tolingi mboka na biso tolingi mpe lingomba na biso e misala mpe ezala misala oyo ekomema changement na kati na lingomba na biso na kati na bongo na biso c'est-à-dire to matérialiser makambo oyo bapapa bapesaki biso ezala slogan te bolingo mibeko misala ezala kaka slogan te motokabwana na bino papa Simon Kimbangu kiangani mpe aye koconfirme makambo oyo ya mabina na kati ya lingomba défilé batata bamama ezali mabina te tolanda message ya papa Simon Kimbangu kiangani nde tokoshike na bino na banzembo oyo mosusu papa ayaki awa amemaka bamindele ozoyeba lisusu etango bozanga na beach poke koyamba papa bamindele wana balobaki nini boyebi lisusu te papa bamindele wana likambo bayebisaki na papa ezalaki ya mawa likambo ntango batie miso na ke bamoni mama moko na kati ya ambiance moko azali kobina lobi na papa lobi ti lingomba na yo babinaka te tala mama wana likambo oyo bamindele batunaki papa te mama ngo azalaki ka ye moko bato nyonso tokotaki na kati défilé papa tozalaki kosepela papa boyiba papa bamusicien bazobeta ningeta papa bamusicien ntango bazobeta yeye bamama défilé changé bamindele balobi lingomba na yo eza malamu bino bobinaka te kasi tala bato bakobebisa yo lingomba yango wana baremarke basalaka bamama totambolaka malamu toyokani ningeta papa tanzemba ngo esepelisi yo mais attention landa rythme kaka moko jejeki ya koyembela biso nzembo moko vana ntumba elakisi nini yo olubi oza mokongo ntumba eza nini porte ya kobima ya nani wana nalingi naloba likambo esika wana ya ntumba Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokosenga na bino batata ba mama bolanda biso na bokebi nyoso.
bolanda biso na matoi ya bonzambe po botalama etozali koloba na miso ya bonzambe pamba te baémission tokosalelaka bino tobengaka yango mingi les analyses spirituelles. Ndenge tolobaka les analyses spirituelles tosalaka yango na sentiment te pe tosalaka yango na plaisanterie te. Tosalaka yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango. Kasi soki nzambe asepeli te oyo nzambe abongiselaki biso tokozwa yango te. Yango tokosengaka bino bolandaka biso très attentivement po ete maye tokolobaka awa ezalaka maye nzambe akoinspiraka biso pe maye nzambe akopesaka biso po ete biso tokoka kotransmettre yango epai na bino. Yango tokosengaka na bino baémission des analyses spirituelles bokolandaka yango toujours na kati ya chaîne na biso ndenge tokolobaka Africa 21 TV na YouTube pe le Kimbongisme en marche na Facebook. Esika nini tokopartageaka baémission oyo tobengi yango les analyses spirituelles. Bacritique na bino tozali na yango posa, bacommentaire na bino tozali na yango posa pe orienter biso na baidée oyo kopermettre biso tomema changement na kati na communauté na biso kimbongiste. Changement wana ezala pe na kati na mitema na bino, na kati na mitema na biso, na bavi na biso pe na kati na misala oyo tozali kosala na kati na elanga ya Tata Simo Kimbangu. Batata ba maman maye ba papa batikaki biso bateyaki biso, maye ba papa bateyaki biso, maye ba papa bapesaki biso oyo tobengi yango mibeko bolingo misala etikala kaka lokola slogan te kasi ezala maye ekoki kotransforme ba vie spirituelle na biso, ekoki kotransforme vie na biso quotidienne pe ekotransforme biso na kati na société pe na kati na communauté na biso po ete tomema changement ya libela. Ndenge Tata Simo Kimbangu alobaki moyindo akokoma mondele, mondele akokoma moyindo, kasi na loposo te, kasi na misala oyo biso tokosala. Yango tolobi bozala toujours connecté, branché na kati na baémission oyo tokosalelaka bino les analyses spirituelles bokozala décidé. Merci. Is the best. Africa 21 TV. Africa 21 TV, nouveau